bana nzambe ao nyonso balingaka nkolo oyo eza site na bino tolo na se ningi olobaki kokota na kati ya bozindo ya bonzambe mpona kobimisa makambo oyo mokili comprendre te 100% TV tolo na se biso nyonso ensemble les informations et nyonso etikali na tolo na se Mama Jeanne yemei tika na peso révélation moko Kayena Abel Kayen po sala Abel mabe ezalaki kutu mutute mutapekisa ki Kayen ezalaki mutute mutapekisa ki Kayen ezalaki nzambe ye moko en personne ayebisi Kayen faites attention mabe telemi na porte na yo soki yo sote yango osali malamu ekokoma mais soki okwei na je ya monguna mabe ekokoma. C'était Nzambe Yemoko, Moutoua conseiller Kayen, Aboma ndeko na ete. C'était Nzambe Yemoko, Moutoua conseiller qui tel niveau bien aimé. Nzambe Moutoua conseiller Kayen, mais Kayen yoki Nzambe te, le roi des rois. Oya kela kiye, a conseiller ye, mais atiki ka satana kota. Diable soka telemi bien aimé. A sala yo mabe, a vu déjà ba agana ye, ba vande yo déjà bien aimé, ba sale yo boule. Otolo ba pene na kimna lingala basaleli yo boule benebe ba okoma na boule na bango tina suka mais toi tu es pas là pour les regarder bako distraire yo soki yo vandi otala bango bako distraire yo esengelo koma pongo zwa ma papu yo esengelo koma pongo o monaka avant soki yo za connecté na Saint-Esprit soki yo za connecté na Nzambe benemo ko lalo lamuki l'Éternel a révélé au plan na bango oko lalo lamuki Nzamba révélé plan na bango bazo comprendre que yo zo sala kama makambo moko avance balingi bakango na 12h yo so bimaki 10h bakana ki bakango na 15h yo so bimaki na 12 Osobimaki na midi, ozo sala kama makambo na avance parce que oza connecté na lola. Loya ezo tiko ki dibate, diable soka linga sala likambo. Eloko moko te ko empêcher ye. Monguna soka telemisi ba jana ye na libota na yo. Soka telemisi ba jana ye na église ozo sambela. Soka telemisi ba jana ye na ndaku na yo, na bana na yo, même na mobali to na mwasi na yo. Eloko moko ko empêcher ezate. Eloko ko empêcher ye confiance na yo na Nzambe. Yo talela Nzambe ko tala munguna te talela Nzambe ko lekisa l'air na yo te alata kinini asala kinini akoti boye pona non bien mais eko distraire yo sengelo talela Nzambe sengelo tia Nzambe likolo ozana na confiance Nzambe ko leka nyonso sengelo tia motema na yo pa Nzambe okomona ke confiance yo ozana ngo pa Nzambe mokonza ko bombela yo lokote okolongwa na dimension mwana okomata na dimension ami okozalo kangi misu omoni okofanda place mobwe acte moko salami obisadi j'ai déjà vu ça makambo na yebiango makambo na monango souvent elle est kaka na vie bien aimé souvent elle est kaka na vie okofanda place mo eloko moko salami obi makambo na mona kiongo makambo na mona kiango avant-hier na mona ki makambo yo ami malamu tanto komaka ami na Nzambe tango to s'associaka na Nzambe Nzamba me makabiso dela ya banguna na biso akomisaka biso plus fort que bango akomisaka biso mayele ke bango l'état bango ba otala ba futilité l'état bango ba otala yo lata kinini osala kinini okenda ki wapi voyage ki wapi toi tu avances yo zo la mukande na butu po yebisa Nzambe merci pour la salinga. Merci na oyo komisinga. Merci pour te na kokite. Mais yo komisinga na isiko na kokakite. Korabasaka ya mama. Beneme toke tombo la Nzambe. Lelo toko tombo la Nzambe. Likolo na ba souci. Likolo na ba santé. Likolo na ba problème. Likolo na mitungisi. Biloko ne se telemi. Na bomo ina biso. Toke tombo la Nzambe. Beneme kota kati na yo bando tombo la Nzambe. Eloko moko te ko pekisa projet diable na bomo ina yo. Nzambe ye moko pekisa Kayen. Apekisa Kaya salam de kone mabe. Conseil wane zalake pa Nzambe. Nzamba ya yebisa ye Kayen. Regarde le péché couche dans ta porte. Regarde le péché couche dans ta porte. Si tu fais du bien, malam kolanda. Mais soko koi na piège à monguna, mabe koya. Et puis Kaya yoka ki Nzambe te. A komisa ki projet netina suka. Pour ta fongola qui porte monguna kota. Pour ta fongola qui porte monguna kota ki. Et puis Kaya boma ki nde
ndeko na ye Abel abomaki ndeko na ye Bible bakile ya ba innocent eganga kanzamba yoka kango na yebisa innocent moko na kote innocent moko na profondeur à penser à molimo mosantu kora basekere besa kora basokoro bosa makila ya ba santo egangaka makila ya ba inosa beneme gangaka olobi pourquoi nzamba otika likambo yo nzamba yebike na za innocent nzamba yebike na za innocente nzamba yebike na salaki yango te pourquoi zo umela pourquoi nzamba zo réagir te laisse-moi te dire ce matin laisse-moi te dire bien-aimé dans le Seigneur nzamba yebi nzamba omona nzamba otala nzamba omona nzamba otala nzamba comprendre à côté déjà bien aimé dans ma kambongo azomona mais chaque chose la Bible dit à son temps chaque chose comme on avait dit hier chaque chose à son temps zamba sala kama kamute po biso to linga sala asala kateta ngo biso to sala ba réponse mususu nzamba pesa kabiso mama ba réponse mususu nzamba pesa kabiso papa likambo c'est le cas yo sio bosana mutongo poso limbisa ye et puis mutonga pusani sou pembe na yo tanga pusani pembe na lo nzambe siko bandi ko frapper okozala mutu aliboso ya koyoka mawa okozala mutu aliboso ya kolelo secours pona mutu wana sans le savoir eza ba prière moko salaka 3 ans passés eza ba prière moko salaka 4 mois passés 2 mois passés 1 mois passé ale nzamba bandi ko réagir soki nzamba lobaki réagir tango mutu wana zaki musika na yo yo linga ko yebate olinga ko sosola te ke nzamba frapper nzamba linga ka zongise sou pembeni na yo mona ndenge azo souffrir yo mona ndenge nzamba zo beta chikote yo mona ngona misu pour comprendre que nzambe bien-aimé basakana kana yete nzambe basakana kana yete bien-aimé to pusana na pembe na nzambe bien-aimé linga nzambe koleka nyonso linga nzambe na zokose yo etakende kona yo linga nzambe koleka nyonso bien-aimé ke no tombola nzambe lelo to kotombola nzambe lelo tokotombola kaka nzambe tokoyebisa ye moko te akokani na ye kende koyebisa Yesu na bomoi na nga moko te akokani na yo loba Yesu na bomo ya bana nanga moko te akokani na yo na couple na ngai moko te akokani na yo na fiancé na ngai moko te akokani na yo na kati ya libota na nga moko te akokani na yo Yesu moko te kolo akoy ko arrêter ce que tu as dit dans ma vie akoy ko arrêter kolo likabo yo pesanga moko te Yesu akokani na yo ozali kolo na nyoso ozokonza nyoso je sais que tu m'as pas laissé, je sais que tu m'as pas abandonné. Na yebi ko zoyo kanga, na yebi ko linga kanga. Yango na lobi mokote, ozali kolona nyoso, osimbi nyoso, ozokonza nyoso, nyoso abomo inanga, etanda miliboso na yo. Beneme loba Yesu mokote, kende ko isanzambe mokote. Kende ko ibisanzambe mokote beneme, loba mokote akokani na yo. Loba Adonai mokote akokani na yo. Eloko nini ya makasi ezotungisa yo. Beneme loko nini ya makasi ezotungisa yo. Oyo nzambe na biso akoki zanga solution. Eloko nini ya makasi bien-aimé. Nzambe na biso aza kosi azonga kasima tene tumba. Kolela te po tozana nzambe. Komitungisa mate po tozana nzambe. Kolela te po zana nzambe yanguya. Ozana nzambe yanguya. Ozana nzambe yanguya bien-aimé. Ozana nzambe yanguya. Banda ko placer nzambe likolo na problème na yo. Soki ezali kambo libala placer nzambe. Soki ezali kambo bana placer nzambe. Soki ezali kambo mukanda placer nzambe. Soki ezali kambo famille placer nzambe. Soki ezali solution moko songolo pakala placer nzambe. Po ete azana solution nyonso. Azana solution nyonso. Soki aza capable ya kobalisa biso ba mama na bana 5 bien-aimé. Mama na bana 5 aza capable ya kobalisa biso ya kovandisa biso na mariage moko ya bien ya kovandisa biso na mobali moko ya raisonnable. Il est capable de faire aussi avec toi. Yokuto oza même pas na mwana, oza même pas na mwana bien-aimé. Jésus-Christ il est capable de tout. Tiens-le confiance bien-aimé.
Tchela ye confiance bien-aimé. Balobi ke yo sili. Balobi na bitukusu wana ya bana nani akozwaye. Mena yebiso ke mopanzi na yo. Oyo mungu na bungisa kinzela zali. Miswa nzambe zali kolona ye. Nzambe azo cheye alei. Nzambe azo cheye alei. Il est capable. Il est capable. Il est capable bien-aimé. Yako salo dela. Yako salo dela ya ba pensée na yo. Yako tindela ope motomoko ya bien. Yako tindela ope mobali mwasi moko ya bien. Bo vanda bo sala famille. Nzambe kaka mutako yoko salango. Mais pesa confiance in Nzambe. Pesa confiance in Nzambe bien-aimé. Lobi tolobaki. Bibezo senga biso lobi. Vomel deke un. Vomel deke un. Na pasi ya butu. Na katikati ya butu. Pasi ya butu. Esenga ka mutu moko azala. Esenga ka mutu moko azala bien-aimé. Mais mutu wane sengeli azala. Azamu pandi ya mutu mususu. Azamu pandi ya mutu mususu. Ata zana yo na midi. Na 15h il faut kende na mupandi na ye. Il faut zonga na ndaku na ye. Bien-aimé, demandez à toi. Ya yo pe azali bien-aimé. Nzambe asala biso est complété. Nzambe asala biso est complété bien-aimé. Asala biso est complété. Asala biso complet. Mutu na mutu azana mupandi na ye. Ezande diable nda bungisa biso nzela. Ezande diable nda komplika vi na biso. Mais soki yo zongi na kati na yo. Olobi Seigneur cette fois-ci. Adonai sera kolo yeso kosale lobi kamwa. Kolo yeso kosale lobi kamwa. Azanzambe. Azamwana na motote po kosa. Azanzambe. Azamwana na motote bien-aimé dans le Seigneur po kosa. Mopandi na yo azali. Mopandi na yo azali. Papa mopandi na yo azali. Maman mopandi na yo azali. Azali bien-aimé dans le Seigneur. Azali bien-aimé. Zamba salabiso est complété. Asalabiso complet. Asalabiso complet. Peut-être mon pandino aza na gauche, yoza na droite. Et sengeli kaka nzambe, ndakuti sabino. Coïncidence moko esalama. Poete nzamba kuti sabino. Bien-aimé komitungi samate. Oh Rabasaka, j'ai remarqué na Europe, j'ai remarqué na monde. Et le koezo sala pasi. Et le koezo sala biso pasi. Foyer vanda. Foyer vanda. Diable alingi foyer te. Diable alingi foyer te. Ba misusu bazo kota. Ba misusu bazo bima. Ba misusu bazo kota. Ba misusu bazo bima. Ba misusu bazo sala prière. Po ete molimo na nzamba sala bango ngolu. Ba kota na mariage. Mais ba oyo bazala kati ya mariage. Bazo négliger mariage yango. Po ete ba bima. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Na ekoyebisa mutu moko ke mupandi no azali. Ezali kambo moko sengelo ozala kaka attentif. Ezali kambo sengelo ozala attentif. Ezali kambo sengelo ozala attentif. Okotisa Yesu na likambo na yo. Même pona ko batela mariage na yo. Eza secret moko muke. Bible eza na biloko mibale sengi biso. Na biloko mibale Bible sengi biso. Esengi moko eza pona mobali. Moko eza pona mwasi. Eza yango wana clé. Yango wana clé. Ata balobi mwasi wana tonda ba démon. Ata balobi mobali wana tonda ba démon. Bien-aimé loba uta direct na li felo. Ayaki na ina vina okaka po détruire yo. Mais soki aza oyo nzamba lobaki. Mais quelque chose evandi katine do senga ba délivrance. Bien-aimé zakaka makambu mibale. Bible zo yebisa mobali. Marie aimée. Marie linga mwasi na yo. Mais Bible zo yebisa biso basi. Femme, soyez soumise. Femme, soyez soumise. Clé à libala bien-aimé yango wana. Clé à libala bien-aimé yango wana. Libala uta kaka mbala moko te ye vandi e komi libala. Non. Libala bien-aimé dans le Seigneur et uta kana fiançailles. Batumi bale bakutani oya sepeli na oya sepeli. Bakobanda ko solo la bakobanda ko solo la ba se comprendre. Tango batu bako se comprendre. Pote Bible obi batomi bale bakoki kotambola nzela moko te soki bazana koyoka la te. Tango bino boko se comprendre. Ma solo bino boko mema. Ndeko mema bino ke il faut ba parala nga ba mona yo. Oyo kuna pa lobi oui.
ya solo te ekoki il faut na kende komona ba parents na yo tangu boko koma kuna ba parents bomoni ba parents yango wana ndepende bandi libala papa ya mwasi ayebi mobali papa ya mobali ayebi mwasi et puis bozo solo la bien bozo tambola na correction bozo za l'esprit moko et ça te que so muninga mususu baluki yo kolobi makambu mususu tango zana muninga ozo sola makambu mususu non yango wana libala te bien aimé dans le Seigneur ezala ngoka bana nzambe awo nyonso balingaka nkolo oyo eza siti na bino tolo na se ningi kolobaki kokota na kati ya bozindo ya bonzambe mpona kobimisa makambo oyo mokili okomprendre te 100% TV tolo na se biso nyonso ensemble les informations et nyonso etikali na tolo na se mama Jeanne yemei clé ya kobomba kaka bien aimé komikitisa j'ai expérimenté ça. J'ai expérimenté, bien aimé, la couple nanga, j'ai expérimenté. Yango na lingi na pesa yo, bien aimé. Ce qui au choix qui na première connexion, deuxième connexion, oh lingo zoa, ko échoué. Pour qu'il pèse la première connexion, yo zo kota, ko lingate kota lelo polo biobima. Je te conseille. Komi kitisa na moi si. Komi kitisa na moi si bien aimé. Et somba kanyo se gagna kanyo. Et somba kanyo so bien aimé gagna kanyo. Et zalaki eloko oyo ngai ndeko na bino. Oh nazali boso na bino na banda ko supporter te na vie. Oyo na banda ko supporter te na vie. Komi kitisa wana bien aimé ngai na banda ko supporter yango te na vie. Nazo mona lokola mutu atamboli ezala pona mwana mwasi ezala pona mwana mobali na banda ko supporter yango te. Na banda ko mona lokola yo tamboli likolo nanga. Mais c'était la clé. Yango ndeza clé bien aimé. Atana musala nzambo tozo sala. Komi kitisa bien aimé c'est clé moko oyo kozala na passe partout. Et ça clé passe partout, bien aimé. Clé moko ba benga ka passe partout. O e fungola ka ba porte nyos. Komi kitisa. Surtout na kati ya mariage. Parce que zama komi oyo nzamba lobi. Femme, soyez soumise. To lingi libala bien aimé. To lingi mobali ya linga yo. Olingi mobali ya salela yo. Mais yo zala komi kitisa te. E ko sala mate bien aimé. Mobali aza chef à moi si. Mobali aza chef à moi si. Te po ye moko alobi ke na lingi na zala chef. Non, selon ma kobi. Nzambe mutu atia ye ke azala chef. Nzambe mutu atia mobali ke aza chef à moi si. Personne n'a pas changer penser à Nzambe, personne. Tozo bomba mabala te, tozo vanda mabala te, pour toza respecter. Toza na komi kitisa te, tozo zo place à mibali. Laisse-moi te dire la vérité, ma soeur. Je t'aime, laisse-moi te dire. Mon bal est aveugle ni sous mon corps. Mon bal est à coca pire, à sans papier. Et sengeli etikala ne sika ya mobali. Eloko wana bien aimé zalaki pasi po na ngai. Uta kokola na ngai na famille na ngai tina yeboye. Surtout soki outi na famille, oyo zo mona ba mama leki bazo finga mibali na bango. Et que ça la passe loko wana kwa kanga yo bien aimé. Soki okoli na famille moko boye ba respecta ka mibali na bango te. Soki okoli na endroit moko boye. Okoli na ndaku moko boye. Mwasi azana mbongo, mobali azana mbongo te. Mobali akomi mwasi akomi mobali. Yo koli na ndaku wana. Eloko wana bien aimé eko attraper yo.
ekokanga yo lingo linga te parce que ovandaki omonaki mama leki na biso tata mwasi na biso noko na biso soki nani mama wa bokola ngai cousine soki ya cousine azalaki na mbongo mingi mobali na azalaki na eloko te mwa ya bandaki kosala nyonso akomaki lokola mobali eloko wana bien aimé koatrape yo eko attraper au vouloir pas mais l'air de kokota na bonzambe de ko comprendre ma cogni ce n'est pas ça mon bali azana rôle na ye moi si pas azana rôle na ye bien aimé c'est la clé mais zonga moi si tikela mobali sika vanda tikela e pantalon alata ozolela libala na yo yango wana ezokende ozomona ndenge libala na yo ezokende na misu na yo bien aimé bato ya mokili balobi bapekisaka mutu alingi akende bapekisaka mutu alingi akende bapekisaka mutu asakete ozomona ndenge libala na yo ezokende zonga mwasi zonga mwasi na esika ya bomwasi pesa mobali no pantalon alata parce que ezalaka pierre te soki comportement eza matalité bien aimé okoloba yete lelo yete oui ça va pola okende soki matalité na yo wana ya kozala mobali échanger te Jean koya oko appliquer les mêmes mentalités Jean pa kokende soki mentalité wana changer te Simon akoya tangu Simon akoya oko appliquer les mêmes mentalités Simon pa okende siko yo mutozo le salaire zonga mwasi na conseiller na kombo na Yesu na bolingo nyonso naza nango libala na yo eza nango ba pasteur ba tchao maboko te eza nango ba jeune te eza ki impolitesse oza na niveau ya impolitesse élevé soki moyen de politesse élevé wana c'est le diable bien aimé c'est le diable ofingaka mobali na yo na makambo mutu akoki koloba te mutu akoki kovanda 10 minutes te place yo na mobali no bovandi bien aimé c'est diabolique c'est diabolique bien aimé okovandisa Pierre te okovandisa Simon tato changer yo ndo kobanda ko changer oko changer pe yeba tango ozo changer ozana bana lobo bota te soko ozana bana basi comportement na yo wana loko les esprit loko les molimo eko rattraper bana na yo parce que oyo yo zali ozwaki yango pe quelque part ozwaki yango quelque part eye yango mon côté diable alingi ozala caractère moi nga mobala sakana nanga te nga na caractère moko trop dire bien aimé faites attention faites attention mobali aza chef mwasi azala koka azala aveugle azala ndundu azala mukuse yo mulai azala sans papier aza chef nzambe mutache wana nzambe mutache yo wana siko biloko bongo loko les esprits elongo apamba te ndengo zo yoka boye kokangela motema no mutema te obiyebi yo moko koleka ngai tangu yo yoki molimo nzambe tangu yo yoki passant Saint-Esprit kota mozindo bandole la siko mawanzambe bolingo basenga kango komikitisa basenga kango lela nzambe lo basenya nalina koma mwasi
n'habillement comme ça aux là toza moi si mais na comportement nous a tout à fait mobile douceur na kati na yo ezate oko gangela mobali no lokola mwana na yo ozo gangela mobali no lokola leki no bien aimé libala wana ko vanda te. Tu les réponds comme toi, on doit répondre à quoi camarade na yo. Même na mi so batu, même na mi so pas batu. Bien aimé libala wana eko vanda te. Ato lambela ke taba mubimba soko za impoli ka l'air azoli azosilisa osisi na pe biloko ngo eko vitamine ya biloko na yo eko bandoza la te. Mobali ba respectaka et je sais pas pourquoi na koti kuna benemeto komi na biso na suka ezala ki passa molimo mosantu moi je préfère na mitika kana maboko nzambe na ebike mutu moko ayoki conseil oyo ya molimo mosantu apesi ye na poko na lelo mutu moko ko appliquer yango na vie na ye to na couple na ye to na foyer na ye na ebike quelque chose ça va passer quelque chose ça va passer yango beneme na 26e jour na biso to kota partir à minuit to poussa na présence nzambe soki kolo Yesu Masia azongi te na butu lelo eloko moko te ko empêcher biso poto kuta na lobi na 8h45 toko kuta na lususu lobi na 8h45 poto yoka penser à molimo mosanto et lobi na biso nini to pusani na présence nzambe toke ko remercier nzambe toke ko remercier nzambe toke ko remercier nzambe bien-aimé remercier nzambe loba papa merci merci pour la pensée na yo kolo to uti koyoka kati na yo esika to pamboli poto sabika mo poto zelonga to pamboli mosungi akokama mokote akokani na yo azalite pa kotika kozala te nzambe soki ozongi te Adonai to kokuta na lisusu na tongo poto to yeba kosolo na yo lisusu ya batela biso ba oto zana gêne oto boy kolia to boy komela pendant 40 jours Yesu sunga biso pote bonguna yo moko na bonzambe na yo abanga ki yo te yo zalaki na gêne 40 jours 40 nuits ya ki kotante yo to ebiete monguna pendant 40 jours ako se présenter mais pesa biso makasi ya koloba non na ba proposition mususu ezoyela biso pendant cette prière pesa biso Yesu makasi ya koloba non fongola biso miso molimo ya ko comprendre que cadeau eza ya nzambe cadeau eza ya nzambe te po ete to bungisa mate pendant 40 jours oyo po ete to bungisa mate liboso na yo po ete to bomba ya malamu oyo yo o bateli po na biso to bombi to obongisa po na biso na kombo na Yesu Masia amen 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 to beteli kolo Yesu maboko yo oyo sepeli loba amen kolo Yesu azanzambe kola pambola ya ngai ya motema papa Germain Pembele toko papa Germain merci na présence na yo ma fille chérie Dominique que Dieu te bénisse oh ma grande sœur propre ya Mimi Katuku Donatelle Chama que Dieu te bénisse mon grand frère propre Claude Ngoma Lusaya que le Seigneur te bénisse kolo apambola ma fille chérie Priska de Jésus Nzambe apambola ndeko Sidonie Kiese la tsunamite Nzambe apambola mambanda mamasa mambanda ya Deborah Kalambai motema ya Jise Kalambai Nzambe apambola ndeko na biso ndomba Nasimu Lolo Nzambe apambola ndeko Ludovic ndeko Ludovic Lydia Maleme Nzambe apambola Nzambe apambola mama Chantal yanga ya kati ya motema mama Chantal maveka Nzambe apambola yo yaya Nzambe apambola ba bien-aimé nyonso tu oyo bozalaki na ligne na ba oyo na tangi na ba oyo na tangi te kolo Yesu apambola bino soki oza na ligne soki ozo commenter nde na omona kombo na yo na oyeba ke ozawana soki ozo commenter te moyen na yeba te ke ozawana te merci na notre pasteur mon papa que je l'aime beaucoup pasteur Daniel Biana Nzambe apambola yo papa na tour oyo beteli biso mwana na yo kati na tolo na CTV soki kolo Yesu Masia azongi te tokutani lobi bien aimé
Nakati a 26e jour na biso ya jeûne et prière. Lobby na 8h45. Bisous. Ceux qui ont quotidien me partager. Eza évangélisation nyonso sala lokola ya Mimi Katuku, sala lokola Detipia, sala lokola Priska Kenge, sala lokola bandeko mususu basala kakoti ya Mboeta Vanda à partager. Merci na présence non ma chérie, ma fille chérie, ma kese que les seigneurs vous bénissent. Toko Milobi, merci bye. Je vous aime. Niclette ma kese, que Dieu te bénisse. Merci. Bana Nzambe awo nyonso balingaka nkolo oyo eza siti na bino tolo na se elingi koloba kokota na kati ya bozindo ya bonzambe mpona kobimisa makambo oyo mokili okomprendre te 100% TV tolo na se biso nyonso ensemble les informations et nyonso etikali na tolo na se Mama Jeanne Yemei.